Voilà, merci beaucoup Bandeko Nangai. Et c'est un sur Rosalie Bossonabino, sur le Talidi, mon format auto sala journal à l'élo, les alités format auto-présentant le journal, c'est parce que les alités journée vraiment exceptionnelle le 8 mars, journée à ma maman. Oui, certainement, vous appelez la Bandeko Nabiso Ming, ma maman, vous allez dans la partie S, la République démocratique du Congo, Olelo. Bazangi vraiment moyen, bazangi moyen pour se la journée l'élo. Suite, il y a des désordres. Il y a guerre où ils allaient imposer la Rwanda, la M23, de manière qui représente sa kimia, la maman la biso. Mais, biso peut à la Kinshasa, pour Kaboli et le la bande de la biso azali kuna, la partie Est, la République démocratique du Congo. Merci vraiment à la bande de la confiance et fidélité au Bopé Sarabiso. Pourquoi les alliés, quand ils sont les alliés, journée spéciale. Lui, il fallait vraiment que mon école et Tambola, était quand même un mouvement où les alliés organisé partout par rapport à la journal Lelo. Tout le monde qui vraiment, tout qui invitation spéciale pour mettre Lelo vers intégralité. Quand il y a des solos moko aussi au salama quelque part dans le village Ngambumi Mawawa, village Mawawa où ils allaient dans la commune Ncélé, village où ils ont dirigé jusqu'aujourd'hui dans les Sa Majesté Prince Ngabio Kita. Tellement que Azali Papa Moko à Bolingo. Alingi vraiment mboka na ela bona motema moko et le ngona madame nae bango bakala ki babi jamais bango kotika journal lelo ele kanabe po d'abord ils ali kambo ya kozala motema malamu likambo ya bolingo pe likambo ya misala ndenge professeur Timo Kimbango lobaki abaki bolingo misala pe kosala o esengeli mboka eza malamu ndeko loko ezali mboka na ye ezali ya ye na libia ezali ya ye parce que pour ça, il faut d'abord oser ayant droit, réellement que oser le droit d'imposer, de permettre que la population de maillot. Même si la mboka wala bazara le kola intérimaire, bafana ba tamilayi. Mais je vais parce que ça ma kambo ki toko le kola, moi la mboka presse ngade o la sangisi population na ye. Après si bolingo bomoko basangani le ok bandimi vraiment que batangu ça la même direction bata la même direction pour pas le développement mboka la bango en tout cas ba maman ba ki est belé na mokola lelo le 8 pour répondre na appel wana au mboka presque ngabio kitakita à travers première dame ya village Mawawa molonga linaende à cet appel wana maman ba ki est belé alors ça dit pourquoi ça dit pour Alex Atali ça bango bolingo nini o bazana ko kati na bango bolingo nini o balinga kaba ndeko la bango baza village Mawawa parce que à part population la baza population musu souté on a dit que c'est kamu ya bolingo quand on besoin na ba image wana botali ba mama baye est belé donc mboka mobimba elingani 4 coins village Mawawa ndeko zomona wana ba mama o baza ki présente wana bango pe ba il faut batali sa bolingo ke balinga mokozi na bango parce que ba moni que depuis azu pouvoir na ye depuis azu libonga na ye depuis moko akomiko pour ça la casse la mboka na ye en tout cas akomi vraiment pour garantir bango kimia to benga la paix pour moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko luka pourquoi ba maman beti tango ya bongo c'est parce que batali liboso avant que presse ngabio kitakita a contre pouvoir wana ba mona ki ata mutu moko te asaki misala ya kitoko ko le kaye mais la 4 mois ya pamba abimakate avant na kata mboka alala kana bango la mukala bango a convaincre la population pe makambo ya ndenge ndenge c'est salemi bokonzi pa la bango ye balaka soki vraiment que mokonzi oyo ba ancêtre balingue okomona mboka na nyama akufaka te nyama ekokufa mboka wana mayebe botama te mayebe kobotama mboka na koleta la pasi esebe ekokotisama lelo oyo makambo mwana mboka presse ngadi okitakita za kosala sur nulle part ailleurs à comme même niveau ya kosolo na centre de santé pour population ya mao à base de soins médicaux gratuitement ça jamais kosalema mingi basara ba chef coutumier to yebi mingi ba olela ka pour koteka koza misolo mais kosunga population te mais bolingo o pe na ka mo kanga ya ledewa aza bolingo wapi to beta masolo na mikolusi ko ya mais le d'abord nous allons intégralité
exclusivité juste à journée maman basalisaki ba maman pour bakabola maman pour ta moko parce qu'il y a le but il faut honorer ba maman na ye à travers première dame molonga ni na ye maman bazala honorer babanda ki dozo mona wana ba prière ba sambeli maningi ba bondeli zambe ba tenzambe kati na masolo la bango de manière que nous sommes ça ekeni malamu modératrice wana de ça masolo kitoko et tamba sisi prière a mesure qu'on reconforter ma maman côté à bango ndenge nini esengeli bazala mabota na bango na ba mabala na bango parce que il ne faut pas qu'on fêter to ko célébrer journée à 8 mars quand on est vraiment puta mais c'est aussi que changement de mentalité tant que ça que parité et ça entre mibali na basi et c'est que ma maman bala qui vraiment que bazali capable de contribuer positivement pour le développement de la République démocratique du Congo à travers le message de partout bazali atei ba maman ala kisi bango ndene sikeli bazala kala sikote ya bango abengi maman première dame maman ya prince ngadi okitakita molonga ni na ye ndenge bozo komona wana kokota maman akoti botala ambiance ndenge ezalaki alingi bozo pendant quelques secondes et toujours juste après sur ce plateau c'est parti aigri de ma tête. Namoni boza vraiment esengeli poke ayebisa biso peuple ya mawawa toyoka ye na kombo na Yesu Masia. Chef coutumier Prince Ngabe ayebi valeur ba mama boye te. Alobi ba mama ba memaka na mukongo na liputa. Le 8 mars oyo na koletisa ba mama na ngawa wewa boye. De retour sur ce plateau exceptionnel, il y a Monda Écolo, magazine d'actualité. Bon, mon idée, maman, continue, bayambi, bayembi, babini, le monde. Donc, c'est ça qu'on connaît mieux la population. Maman, la question, n'est-ce pas la population, la population, la question, n'est-ce pas la maman, la bango. Il y a beaucoup de monde qui se soit. Maman, téyi bango. Aïe, si bango, n'est-ce pas la femme de ma pote à bango. Comment est-ce que vous dites qu'on soit, les balles la considération? Malgré ma passi, malgré ma zala, mais c'est que ma maman bazala exemplaire, ou c'est que ma kumba ma botte la bango, ou c'est que ma battre la foyer na bango pour nous sur les amalam. Tout ça pendant quelques minutes et toujours juste après sur ces plateaux. Ndenge bolinga kamo konzi na bino, chef coutumier Prince Ngabe. Yango boye bele na robena ma chef coutumier Prince Ngabe. Na sepeli komona bino mingi. Avant de la cérémonie, tout ça la maman te ya mukie pour na bino ba mama. Biso ba mama. Po oyo eza mwana biso boyete. Mama nyoso avoya obongisaki ndaku. Opesaki papa déjeuner à tongo. Papa sepeli. Merci ba mama. Mama la likambo na biso na tongo na lelo eza nini? Mwasi nde asimbaka ndako. Mwasi nde azalaka mutu ya train na kati ya ndako na ye. Bapapa bazalaka bana mike boye te. Soko ozobatele malamu te akosala nini ye? Po abima libanda te tosala nini ye? Papa aza bebe. Biso nde tobotaka bango. Tobatelaka bango mikolo. Kofungola porte te bayiba papa e. Merci beaucoup, bon, tu connais maman à Téyi Bango. Ndenge les séries faire foyer na bango. Ndenge les séries ba soigner mi balle na bango. Parce que moi si tu as besoin de vivre la tongo, atta comme tu sais que monsieur mo bala zali chômeur, mais c'est que ba ki mo bala tanga bala kwa zaka chômeur té. Tant que zali kaka, ba couler la vie de celle là la chômeur. Peut aussi occasion au quelque part la wenze. Papa comme mo mbu na yoté. Yeba ki avo bimalanda kuna yo. Atta zaka maman ministre, atta zaka maman moko zali président, to zali beaucoup d'entreprises quelque part il y a d'abord pour soigner foyer na yo avant aucune cousin mais ça dans les banda
Mais le point là que derrière une grande dame, il y a toujours un grand monsieur. Peut derrière un grand monsieur, il y a toujours une grande dame. Et ça qui occasion maman, il y a qu'on présenter encore une fois de plus. Nani apprécié courage wana, nani apprécié bolingo wana po azala ngodi bosola bango zalani les sa majesté prince ngado kitakitande asala qui appelle na epo ayali bosola maman symboliquement après c'est vrai maman puta pour bailler baki réellement que yeba azaki na bolingo dans azaki un grand monsieur derrière une grande dame. Quand les bozomona tande mo na boka prince ngado kitakita les sa majesté azako kota population ba yambiye esengo kobina kosepela elogo na ye tellement kazali moto ya bato moto ya bolingo akwa collection mo boité après ça que moi un mot est-ce que ba maman pour ba maman ba réellement que bazalaka oya lingana motema moko bazali vraiment oye aloba ke bangole ba memaye bangole ba botaye po batadere ba puta aleka na esengo la ko tika boité bon na pendant quelques minutes malobani ayebisaki ba maman liboso ya caméra na biso. Ba maman mbote na biso vraiment nzambe na lola azwa lokumu na ndenge asangisi biso lisusu nayebi ete nazali kolala pongi te nazali toujours kozala na susi ya bamama mpe ya mboka na ngai mawawa yango moni naza kobundaka naza kolinga su te ke nabengisaka bino nyonso tu non nazolinga fo bo bando komona kasi ko ba action ndenge naza kokendaka malembe soki tokolela aide na gouvernement tokolela ngata nsima mais liboso biso to bandata na 1 de gouvernement tya biso maboko eza boye te bolandi bino moko ambiance wana symbolique m'a pe bozo komona ndenge le prince ngado kitakita les sa majesté je dis bien les sa majesté symboliquement akomi kopesa mama puta azokabola bango maputa na kobina na kosepela na koyemba bango na nzoto bolingo ya boye il faut ozala kaka mokolo mboka parce que kobilisa misolo na yo na pasi ozali kozwa 100 fois na yo to 200 fois na yo olesa libota na yo te mobike na kabola esengo oyo to mawa oyo na bandeko oyo c'est que il faut vraiment que ozala yo nde mokolo mboka po soki ozali mokolo mboka te okoka yango kosala bolingo oyo te okoka te ndeko nango okoka te mais ntango ozwi moke olobiki nani ye ya bandeko na ngai oseke ozali koconsidere bamama wana ozali koconsidere bandeko basi wana ozali koconsidere ke bango nde bazali force na yo bomoko bolingo misala nde mwana mboka presse ngabi okitakita azala yango mpona koluka développement ya mboka na ye mawawa apesi bango mama puta abini na bango aza kosepela na bango elongo mpe atiki bale esika ya mama na bandeko bazalaki wana tani mama azokabola maputa bakaboli la possibilité na bana ya basi oyo bazali na moins de 18 ans baconsidere bango surtout ke bazali basi esengeli baye bapeke bazali bavaleur na kati ya société oyo nyonso azali mwasi ezala mwana ya 5 ans azali mwasi azwaki piese ya liputa na ye bolingo ya boye okomona yango lisusu wapi lokola ezalaki esengo makambo ya boye bamama balobi depuis bakotela mboka wana mawawa depuis mboka wana ebanda bakozia ndenge na ndenge baleka noni batika komona makambo ya boye te na ambiance ya bamama bamanifestaki bolingo na bango na kopesa ye merci mpe na koteya bamama ya mboka na bango ke en tout cas bayeba vraimen kotia bavaleur na bango na esika to na remercie bamama avant de continuer émission na biso ya mokwalini nyonso batilaka biso oyo biso ye azalaka te kaka ye aye encadre biso makasi tosepeli makasi ndenge papa na biso ayambi biso bamama probleme eza te tosepeli azo encadre biso malamu pasi ekozala mingi te mo na ye azali akosutenire biso merci na papa azala seko na mwana biso papa na severi makasi na zana esengo mokonzi banana yana mawawa na tikala komona mokonzi kaka ndokotele maboye mokonzi apesa ngai eloko na yebi mpe mokonzi te na yo komona kaka prince kaka mokonzi yango wana na severi makasi mpe na zeni merci
esengo makasi po eloko esalemi na kati ya mboko na tomona te banda mokili banda kasi mpona papa na biso akaboli feti yanga na esengo salekete liboso mpona bamama bakondia bazala motema malamu tolongola koyinana tolongola kokabwana tozala bomoko ngo toza nango mpona konse ya kopesa bamama na mawawa banda bafumu bakota awa tomona te biloko oyo basali lelo papa akoti lelo asali biso baeve koleka oyo tomona nanu te yango wana esengo tokopesa baconseil akozwa na papa oyo toza na bango na kati ya bana ngai merci mpona papa bisu bamawawa bamama tofongola motema topanda na fumu na biso na kimia ezali merci ngai koko na sepeli makasi topanda na papa na biso natuki wana lala esengo makasi andenge papa akomeli biso esengo makasi ozomona vraimen ke no mawawa vraimen ezofongwama eke liboso bomoni réaction bamama ezali automatiquement bénédiction makasi parce que soki bamama bapesi yo mokako swa seke okende liboso ebongo bino bosaka makita mipanzi na molili na nkuku mpona koluka kopesaka barapport ya mabe ya koluka kodétruire pouvoir ya mwana mboka presse ngabi okitakita o azali na badroit na bakalite na ye mpe bino bozali na banigro ni kalite boyebi ke mboka ezali ya bino te bokende na mboka ya baboti na bino boye kosala badroit na bino bakalite na bino bokende mpe kosala baaction na bino botikela ndeko asala mosala na esika oyo mboka bakoko na ye batikela ye bokoka jamai kozala bolingo ya boye tande bamama basepeli nalingi sikoyo tozoka sulu na kati ya régi tolanda réaction ya bamama misusu oyo bazala lokola banotable na ya batata mwasi bazalaki na esika wana oyo apesaka vraimen bavaleur ndenge nini balobi ndenge nini bamama basengeli bazalela na mokolo yango le 8 mars conseil nini bamama basengeli batisala mitema na bango mpe comportement nini bamama basengeli baadopte mpo bomama na bango bomwasi na bango bolingo na bango elakisa baréellement ke bazali bamama kati ya mabota mpe bango nde bakobatelaka mabota tona élément oyo encore de nouveau esengo mpona mosala lelo ndenge esalameli tozalaki na presse abongisaki mpona bamama mawawa basololaki na mama elongola mama tosololaki toya kokita na bamama mawawa tokabola mafuta tolia na bango tomela na bango yango esengo na nango lelo bamama balobi mbala liboso chef apesa biloko na mboka oyo yango esengo na nango wana azosepela bango lelo aza bao bakena mokolo esengo omona bamama awa na mboka oyo ya mawawa kasi eloko mama asaleli biso eza mama motuya makasi ya koleka parce que c'est la première fois depuis que naza na kati ya biro ya quartier Ngaliema vraiment namona mama kosala makambo minene mpona ngai eza makambo minene makambo ya comportement ya bamama esengeli biso bamama ozala mpasi ya mayele mwasi ya mayele aza mwasi akreaka autant mwasi azokreye ndenge azonourrir ekolo azonourrir ndako mpe bana baza na kimia ngambo ya papa mpe ntango mwasi azokreye papa azosepelake mwasi oyo aza pembeni azali mpona kosupela bon ngai mama Pauline lelo toza na journée ya femme de la mama tozosepela elongo na chef na biso Prince Ramita nde yango wana nasepeli kobakisa mpona biso bamama eza teka mpona journée de la femme bamama matalité tozovivre na bandako na biso ya bamabala ezosengela te bamama bakomi koleka papa aza na liloba moko mama deja sakomaki na 5 mama lokola tokendaka koteka toyebaka lisusu valeur ya papa te papa koma lokola rideau ya ndako biso bamama esengeli bongo te mama aza oyo ya kopesa valeur po ke faye na ye ezala ndenge nini tozorespecte bapapa te bana na biso na ndako mentalité na biso toza nango eza malamu te yango wana tosengi biso bamama tochange vraiment mentalité na biso mama ayebaka lisusu te ke amemela papa mai na kikoso ayebaka yango te papa akoma ye moko mema mai kende kosukola mwa ndenge ezalaka kala ke mama alandi papa na mwa kikoso mwa lisolo papa mama azalaka lisusu na eloko wana te yango wana nasengi na bamama
tozala penza tozonga penza ba mama ya kala matalité na bango ndenge bazalaki tokomi ka lelo kilelo eza malamu te. Voilà nyonso oyo nyikola fi maman nde abatelaka libota maman nde azalaka toujours pembeni ya kobatala foyer mpe kende liboso soki bamama basali boye te bana mosusu bakosala yango. La première dame bolongani ya papa prince Ngabi Okitakita bolongani ya sa majesté prince Ngabi Okitakita aza na ONG monene kuta bimisi ONG wana mikolo ezali koya bokomona baactivité mpo alobi ke asali ONG wana mpo alingi vraiment accompagner bamama nyonso ya village Mawawa parce que projet ezali ya kotia bango wenze ya kotia baterrain basket ya kocréer baactivité ya ndenge na ndenge même hôpital sika bakoza basoins médicaux ata lelo bazoto ezango gratuitement bango balingi ke il faut hôpital ya ONG na bango ezala wana pour permettre ke gratuité ya maternité oyo ezali vision phare le chef de l'État et ça peut matérialiser à travers misala au bango bazosala kuna à travers bolingo ya Sa Majesté prince Ngabi Okitakita bino mobona na ndenge ni mama abetisaki mbonda liboso ya caméra na biso mpona kolakisa bolingo nini azala nango mpona bandeko ya Ngambumi Mawawa. Komona nga madame Yenga po Ngabie mwasi ya chef coutumier Prince Ngabi na village Mawawa. Lelo toza awa na mboka Mawawa toza na fete ba mama le 8 mars na sepela na ba mama na fete na bango le 8 mars leo moni esengo milulu makasi na kati ya village Mawawa. Leo moni tozo sepela na ba mama ensemble elongo na mokonzi na biso ya mboka chef coutumier Prince Ngabi biso nyonso tozawa kimia penza ezali conseil na opesa na ba mama d'abord mama aza muto lokumu mama aza muto avaler mama aza muto bato batosaka mama amitia na place na yabo mama tozwaka réseau kaka mpona le 8 mars teke no moya ba mama na kosukula basani te po eza fete na biso no eza mwana biso me naza oblige kobongisa ndako nanga comme d'habitude biso ba mama tolongola ignorance eza mwana biso me il faut tozwa mibali na biso toujours à charge ndenge tozwaka bango kaka tobatela mibali tobatela ndako tosala misala na biso comme d'habitude kaka ndenge tosalaka bon mpona este na mboka na biso nazoyoka motema pasi etake mama ndenge makila bakongolais ezosopana ntongo midi pokwa na este maregre biso tosepeli me kuna bazolela naza na pasi na motema nayebi ke nzambe bakeleki likolo na se akopesa kimia kuna na este o mozalisi na likolo mpe na se eza ye moko nzambe ye nde moto akokata makambo nyonso ezoleka na kuna na este na mboka na biso Mawawa naza koyebisa bamama nyonso ya Mawawa mpe population ya Mawawa bazala na kimia mokonzi na bango chef na bango ezali chef coutumier Prince Ngabi mutu nyonso ayokaka susi ya eloko na ye po ayokeli yango pasi bakonzi misusu baleka bazalaka na susi ya bato ya village Mawawa te mais chef coutumier Prince aye 4 mois asali do na bamama apesi bamama maputa lobi mpe nzela ezokota lobi mpe wenze ezokota développement ezokota na mboka Mawawa mura ezokota nyonso eza lokumu ya chef coutumier na biso Prince Ngabi yakisi ke kolo mboka nde abatelaka mboka na ye batika koyoka iyoka awa mobondo aza te chef coutumier makila aza te d'abord bokonzi outi na nzambe chef coutumier Prince Ngabi mboka ya bakoko na ye soki azobatela mabele parce que eza mabele ya bakoko na ye bato na bato bazalaka na source na bango bautaka bango bazoloba source na bango eza wapi bakoko na bango bakunda bango wapi point d'interrogation tolingi kimia na mboka Mawawa population ya Mawawa bakovivre na kimia bakovivre na esengo toyeka po tosomba mapango te mituka te mete po tobongisa mboka Mawawa développement ekota na Mawawa pour ekota bato mpe bavivre lokwa bato nyonso bavivaka nyonso wana elakisi vraiment bolingo oyo soki mama azosala misala ya minene boyeseke papa nde alingi vraiment ke mama asala yango mpe soki papa aza na bolingo ya kobimisa moke ozwaka mpo okapesa bamama seke papa nde azolakisa mama nde aza na motema ya likundu te aza motema ya koyimayima te aza motema ya pasi te aza motema ya bolingo abike papa pesa mpe bandeko sunga mpe bandeko moke tozozwa tolia na bango bokasiko ye moko papa le Sa Majesté Prince Ngabi Okitakita oyo atondi bolingo oyo aza na posa asala misala ya kitoko oyo vraiment ke aza na besoin ke amodernize village Mawawa bato balula yango mpe kutu nalobaki
Quand tu vas partout, vous avez la caca. C'est au pays qu'on a, pour exemple, un naturel. Tout le monde a malobani la bimisa qui est la caméra, la bisopé. Mais à quel ici, même des cocos, on va complicité. Là, tu as ma baie pour le reluka comme ma descente de l'amboka. Oh, Kimia ezali. Pourquoi on va voter qui a la Kimia? Nous, c'est ça même la Kimia. Même si on vit la Kimia, tout le monde a propos un peu trop. Juste après pour te retirer l'émission de mon collègue. Non, toujours Nazali toujours na bolingo na population nanga ya Mawawa, surtout na journée à lelo o ezali 8 mars pour ba maman. Vraiment ba maman nyo surtout bazana esengo et bazara toujours na confiance nanga pour to mboka elongo. Donc eloko moni j'espère que moni ba maman nde baye puisque so baki na confiance nanga te banga pour yate. Na bini na ba maman puisque eza vraiment symbole moko makasi. Ba maman ba moni na biso pasi ya bango nde ba botaka biso ba mona na biso pasi na maternité au sukola tinde to koliboye. Donc yango moni ke na mokolango eza mokolo o na dédié yango pa ba maman. Donc il faut pesa ba maman na ngai lokumu, ba maman ya village na ngai, ko pesa bango lokumu na ndenge mokolo esalami lelo. Donc ezali pona ba maman nde na pesi ma lokumu pona ba maman. Naza na mwa mawa mingi pona ba maman na ngai o ya Esther. Puisque makambo eza kokomela bango kuna eza kaka ndenge zo komela pe biso awa na mboka na Kinshasa awa. Donc ndenge ba maman Esther bazali kuna baza ko mona ta mususu ba pression ba guerre. Donc biso pe to bosani bango te. Tozali toujours le cœur na bango, tozali toujours ko bondela Nzambe pe kolela. Pona ba maman wana ke Kimia emeka kokota kuna na Esther. Puisque bango nyoso tout bazali ba maman oyo mukolo mosusu tokoyeba pe kokende kuna kotala ba maman Esther. Kokutana bango ko consoler bango. Vraiment na bosani bango te, na yebi ke Nzambe akobatela bango Kimia kozala pa ba maman na ngai kuna. Vraiment eloko naza ko senga d'abord na senga kaka Kimia na mboka na ngai na village na ngai. Que désordre moko ezali awa te, mboka na ngai ezali na Kimia. Kaka nde bato oyo bedongono miso o baza kokenda kofinaka bakanyaka epai ya bakonzi mpona koyeba koya kobundisa ngai elongo na bakonzi wana nde yango wana ngai na tiaka miso epai ya bato ya bongo nde wana nalobaki ke soki namoni moto moko na kobelela puisque bakonzi mokonzi ya mboka Faci Beto ayoka na kobelela na bato bazali kosala bambeba o bazali kofingisa kombo ya président de la République na kobelela bango. Bon baza koyaka awa na kombe ya président oh non présidence nde mokolo na kobelela mokolo nde na kobelela mokonzi mboka koyoka oyo bango ba exipate ba okenda kofinaka ba mbongo na ba présidence que non ba finir mbongo na présidence ya kolongola présidence alongola chef coutumier depuis quand présidence a tiaka chef coutumier babiloko bazo sala wana est-ce que mokonzi mboka ayebi yango te mokolo wana to kobelela et pas mokonzi mboka pe akoyoka biso ke na magui oyo bato na misusu o bazali kosala kotambo na kombo ya mokonzi mboka po ba fingisa mokonzi mboka to yebi bango nyoso tu na ko dénoncer bango to za kolandela bango malembe to ko dénoncer bango ngai mboka na ngai awa eza na Kimia mboka na ngai désordre réalité bango baza koya po batia désordre awa na mboka oyo exportateur moyibe volé aza na droit ni droit ni qualité aza ko kele refuta mbongo so disait pa bata présidence po ba yaka aba bundisa ngai mokonzi mboka koyoka makambo oyo na kolala pongi te mokonzi mboka koyoka makambo oyo na sa pe ko sala ba démarche po na bato bongo na so sala ba démarche na bato na ngai to sala ba démarche puisque mokonzi mboka fo ayeba makambo oyo soki ya solo yende mutaza kotinda bato wana ya présidence toyeba bango ye akoyeba bango mokolo wana puisque bato mingi baza kotambola na kombo ya mokonzi mboka oke mokonzi mboka aza Kimia azotala makambo misusu abongisa mboka na ye te banga kokosela makambo partout toza na ba démarche toza kolandelaka bato wana. Merci vraiment ngai awa na mboka na nga Kimia ezali mabe moko ezali te. Merci na bolingo wana na bomoko la misala nde tokotonga mboka yango ezali bolingo oyo le président le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazoko luka nde batu ya boye obokonza mboka za besoin ba accompagner partout bazali mboka kene liboso soko tali nzinga zikene komona le chef ve azali wana
chef trésor pas ali c'est que ngol banini na mikolo ezali koya les sa majesté presse ngabo kitakita a concert émission ko munene na mbonda ekolo pe ko ka ba chaîne ebele po ala kisa munene ya mboka na ye mawawa pe ba chef kutibeli ba ko accompagner ye boko mona ba mikolo ezali koya mbote spécial non le cordon Jean Ngomi on a dit coordonnateur Jean Mwana Mouké quand le chef il faut rajeunir classe politique il faut qu'on rajeunisse même de manière pas coutume nous t'as ma kalisa malamu Jean Ngomi on est le chef les sa majesté presque ngabe kitakita pe la secrétaire Beni Miwanda na mawawa en tout cas on sait misala moko kitoko en tout cas moi mboka presque ngabe kitakita continuer la misala nos sala tous on kebisande ba usurpateur ba misala ya mabe ne comprends à l'équipe tout surtout on a un droité on a la qualité on a un intérimaire qui n'est pas naïe disons la sema colonaïe azamo côté mutu ya mutu surtout akoyamba yo akope sope libongo za pele naïe bosa mi sala mukeko kozwa okozwa penda mobiki libota na mais ko kotala ba biro ba kuku le vraiment ko perdre mon pour parce que kololoko azaka kololoko bolingo boy yo ko kate ce qui au moins qui va le auto lobby malgré le chef le samba j'étais presque ngaba lobby et convaincre yoté numéro la biso yango ndeko c'est pas journaliste to zakaya mototé benga pe biso to koyoka ya solo si réellement que vous allez pe moto ya solo to koyoka ba propos le to représenter la télévision to ko étaler yango mais à condition que ça la moto ya solo parce que mon école ils allaient magazine aux populations la dans moté mamoko merci beaucoup ezaki intégralité exclusivité ya village Ngambomi na Mawawa et pas les sama j'étais presque ngabio kita wa pesika molonga ni nae la première dame ya Mawawa askabola ki bolingo le 8 mars na ba mama yo pe la ngambo na so salaki tali sa pe biso to présenter en pe de bosia bande ko ba moni yango mais sala kuna la sabe pe bali ya Mawawa zela ndenge zali ya mabe côté sur côté ya mai bazoko lela zela oyo basila bango pont bazoko lela pe école oyo bobongisa yango to bakisa bango ba salle sipo e koma malamu. Donc continuez prochainement l'hôtel Zalimingité, l'hôtel exclusivité Rada. Merci à moi Mboka écrit de ma tête. Merci à Bilo Bandeko Bolandingai, à la la présentation. Merci P Nandeko Nangai, Mingi Pichu Ozakate à Brésil, on a mis partout. En tout cas, ce que les invités te coûtera prochainement. Mais vous continuez à s'abonner à la chaîne YouTube de mon école officielle. Bye, je vous aime beaucoup plus.